Soko qui est musicien chrétien. 96, 97, 98, 99, otala deux fois. Otala deux fois to boye. Et l'ongiloko la kake ninge beta. Vraiment. Otali veste lobi kisimbi. Yona passé mukuna boza mikolo. Boya na ba photo na bino 97, 98 to kata makambo. Na bimisa biloko. Na bimisa. Lobaka bola mwanzambe po lelo to. Na kata bola muna panza sikonte. Panza papa. Hôtel musicien chrétien, bandeko s'il te plaît. Année en publication biloko akala, publication. Amen. Partagez-vous, partagez biloko akala. Amen. Total la photo. Ba musicien chrétien. Yabasi. Babima, ba l'acception ba photo yakala. Yamibali, basatala ebele. Banzemu na bango beta mingi na matanga. Yamawa makasi. Elekebele. Bola mwango. Elekebele. Alala kate. Elekebele. Ma sœur Yoka. Amen. Oye papa musicien païen. Yaya. Oui papa. On t'a les 3 fois. Vraiment. On l'a vu à outre aussi mais la kisi wapi. T'as la coupé. T'as le pantalon. Yesu. On l'a vu à ce que na libongo ko misambi misi. Merci. Ma sœur, n'a n'importe qui. Toko bimisa ba photo ya kala. Total la pe ba politicien. Bon ça la kandenge nini. Tozande awa. Viron Nzambi Nkumu Africa TV. Monante Bolanda. Ezaka moko. Nkumu Africa TV. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Voilà ma vérité. Nkumu Africa TV, vous abonnez massivement. Baïbalingara Serge, vous abonnez dans Nkumu Africa TV. Oui, bonjour maman. Bonne santé. Vraiment, par la grâce de Dieu, Tata Nabisu Alikolo, Azobatela. Pe azobomba biso mobombi koleka papa na ngai mobombi koleka mama na ngai Nzambe oyo abombaka biso kitoko na se na moi pe na mokili oyo eloko moko na koyebisa o ma sœur tomona pe ba papa ebele aboti na mwasi asima nzela akenda mama pe asima nzela akenda c'est-à-dire baboti ya mokili bakoki kokende kasi Nzambe na lola akendaka te asilaka te ye azalaka na biso à tout moment oyo azobomba pe azobatela biso oyo alingi biso mingi azala na yo azala pe na ngai ndenge outi koloba ete bolamu na Nzambe eleki ebele. Voilà. Nzamba pambola yo. Merci Bola Nzambe eleki tellement ebele lelo tozanaye pasteur Lité Kanda serviteur de Dieu Torosola naye nini Nzambe asala po na ye nini Nzambe azo continuer ko sala na vie na ye. Voilà comment azoki vision ya kokoma lelo serviteur de Dieu. Alors, un peu comme la biso na moulaï na mokuse. Merci beaucoup na babonné na biso tout beau s'abonner. Papa Lité Kanda, bete la biso un peu moi parcours moukié. Boni nzamba bengayo. Est-ce qui est ozalara vraiment excusez nga na terme oyo ozalara vraiment vrai prophète nzambe ou soit ozape na ka ya ba bisika baningo tozo mona lelo ou soit bazakoto ou soit bazong sikoto. Bete la biso moi parcours na mouké lelo yo tomoni pasteur Lité Kanda aningisi mokili aningisi monde. Likambo yango de bonio. Merci ma sœur. Kombo nani? Maman Niki. Maman Niki. Maman Niki Kumbu. Maman Niki Kumbu. Voilà. Tata Pambola. Balandi nyonso bo sepela kolanda Maman Niki Kumbu. Merci beaucoup. Les lotoza awana Maman Niki Kumbu. Voilà. Na katia bolamu na parler sur bolamu. Parce que bolamu na Nzambe eleki ebele. C'est ça. Lokola pesa émission oyo lobelaka mingi mingi na makambo etali bolamu. Je suis très content. Amen. Yako solola na yo oyeza bolamu.
bolamu eza nini mutu amokili akoko sala bolamu lobi pa koko réclamer yango C'est ça. lobi pa ko tonga yo lobi pe koko komise lolendo Voilà. lobi pe koko mema ye esika elingi emema ye Ok. nayaka mpenza kosala baanalyse na bakombo ya bato te kasi nayaka plus davantage ya kotalisa bato naza nani C'est ça. nauta wapi mpe nazosala Nini, nini voilà. kola pambolo mpo na question nakodécortike question wana kitoko makasi koleka Amen. trouble moko ekoti na miniti oyo na mboka oyo nakopapolela yango mpenza bato biebe surtout na église c'est bien moi pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour nakobeta bato lolenge wana na papolo na niati yo Oh. nakwesi yo okota ti hôpital Oh. ebale kauki bambisi ya minene babimi vimana so okovimbana pasuka so okopasuka Mais elle était à quand? na nyonso oyo nakoloba okosala eloko te landa olobi tolobela bolamu ya nzambe C'est ça. soki oyoki napesi eloko wana eza identité na ngai oyo bato bayebeli ngai Voilà. nzambe ntango azokela mutu to mpe azotinda mosali na ye azalaka na identité moko oyo bato bakoyebela ye okomona mosusu l'homme de 3 points Oh. mosala nzambe na mosala nzambe aza na style na ye C'est ça. c'est comme ça nga style na ngai eza fo kopapola Oh. parcours na ngai c'est très compliqué C'est ça. eza mpe kaka bolamu ya nzambe nde likolo na ngai Amen. biso toza bato tokoya koloba na miso ya bato te okoloba ndenge nini Nini. Amen. position ya kolobela eza te forme ya kolobela eza te oye na niveau ya famille eloko eza te Amen. ozofanda na milieu rekile mwa oloba eza te kasi nayebisaka bato ebele boye eza na ndunda moko babengaka yango ndunda ya bowa yango ebotaka na greni te C'est ça. ebotaka esika bato bazosuba mingi Voilà. ndoko mona ndunda wana ese nini eboti mpe ndunda wana mpe tiaka greni greni nango wana ezoservi bato balona ebota bandunda ebele C'est ça. lolenge lelo nga nazoservir bato ebele tika ete bolamu ya nzambe ekontinue kosopa na likolo ya vi na ngai Amen. nazalaki mutu ya milelo Amen. nazalaki mutu ya kozanga Amen. nazalaki mutu ntina te nkolo asali biso ngolu lelo tokomi kopakola mwa mafuta otamboli mpe na nzela bato balobi bogari ye wana na ntango ya kala soki otali ngo olobi fazer oyo awuti wapi Vraiment. kasi na kati ya bolamu Amen. nakotalisa yo gérance ndenge nini moto akoki kogere bolamu Amen. po eza na bato ebele na nsima ya bolamu gérance ekufaka te ekufi nazwi initiative ya kotanga bolamu na nzambe Vraiment. moko nsima mosusu na vi na nga Amen. kasi nakoki te o po eleki ebele Bolamu ya Nzambe. nasilisi nanu te Pardon mosala Nzambe tuti ngai bongo yo oyambaki te mpo na nini ntango yo bimisa na wana mosala ya Nzambe ya kanda ntango yo bimisi yango nde tuti nga makasi. tika nayemba eloko na nganga moko Amen. Na sentir bolamu ya Nzambe eza ebele. nazwi initiative ya kotanga bolamu na nzambe moko nsima mosusu na vi na nga Alléluia. nga nakoki te o eleki ebele bolamu anga Nakobwaka yo place wana. bwaka Eleki ebele. bolamu ya nzambe Eleki ebele. bolamu yango Eleki ebele. kasi Oui, oui. nazalaki mutu pamba Amen. nazalaki ntina te ntango mosusu ozolanda nga vi na nga na ya yo ekokana
bolamu nzambe atie kati na yo bato bakomi kolinga yo. Amen. Bato bakomi kosepela na yo. Amen. Bato bakomi kobetelo maboko. Eloko ezosala sikoyo bolamu ya nzambe elongwa na vie ya moto eza manque ya gérance. Amen. Musicien chrétien nzambe alokoti yo atomboli yo apesi yo succès. Vraiment. Manque ya gérance lelo tozomona mutakala na ye libanda. Lelo tozomona azokipe lisusu tazotire na désordre. Vraiment. Basi 10 bazemi 10. Oh. Basi 15 mibali 15. Oh. Ngana ebisaka ba musicien belé. Na longue pas ba musicien. Toye pas ba politicien. Eza na ba politicien belé na sena moi oyo. Lelo kitoko tozomona kati na bango. Eza bolamu ya nzambe. Amen. Soki bolamu ya nzambe te. Politicien oyo okotala ye deux fois te. Toye pas ba musicien païen. Soko ki pas ba musicien chrétien. 96, 97, 98, 99 okotala ye deux fois te. Okotala deux fois to boye. Elongi lokola kake ninge beta. Vraiment. Otali festo lobi oyo kisimbi. Nabimisa biloko. Nabimisa. Lobaka bolamu ya nzambe po lelo to. Te na kati ya bolamu na panza siko nteke. Panza papa. Otali musicien chrétien bandeko s'il te plaît. Année en publication biloko akala. Publication. Amen. Partagez-vous, partagez biloko akala. Amen. Total na ba photo. Otali musicien chrétien lobi te. Oyo soko tie mwana no pembeni na ye. Okobota kisimbi. Tango ena bolamu ya nzambe. Amen papa. Maseng na betelo maboko. Amen. Ngape na compone ko sana grâce ya nzambe. Amen. Tika bolamu ya nzambe sopana na vie na ye. Amen. Je suis un grand homme de Dieu dans ce pays. Amen. Nzambe ayebisi ngai asilikeli ngai makasi. Pona nini nasanganaki na bandoki. Pona nini nasanganaki na bato mabe. Pona nini nazwaki vi na ngai nakomisa ngo lokola na banda kosala featuring. Vraiment. Nzambe apekisi nga featuring. Ayebisi nga azongela matia ya kala. Musicien chrétien na kobima. Ma sœur, s'il vous plaît, lobo bimi lelo. Ba musicien chrétien ya basi babima balakisa ba photo ya kala. Ya mibali basatala ebele. Banzemu na bango ebeta mingi na matanga. Ya mawa makasi. Babima totala bilongi na bango. Bakisimbi. Oya uti na mai nini? Vraiment. Azangubu atasa lipopo tam. Eh, bolamu nzambe o papa eza makasi Elekebele. Bolamu ngo. Elekebele. Alala kate. Elekebele. Maser yoka. Amen. Nzambe. Abolingo pasa munene. Oye pa ba musicien païen. Yaya. Oui papa. Otala et trois fois te. Vraiment. Olobi a uti kosimela kisi wapi. Tala coupé. Tala pantalon. Yesu. Olobi azoke na libongo kobimisa mbisi. Foko loba na Nzambe. Merci. Ma sœur naza n'importe qui te. Amen. Omoninga na mboko. Oye na makofi okozwango. Oye na munduki, je suis ancien militaire na FARDC. Okuta na biloko na okuta na ngote. Ngana muto osakanela te na mboko yo. Boningbo zwanga nani? Serviteur de Dieu. Tokobimisa ba photo ya kala. Totala pe ba politicien. Bozalaka ndenge nini? Kanganga photo. Lobako betelanga maboko. Vraiment, vraiment. Mais papa wana banze mwana batali bana nde bayembi yango mais ezapeli te Kanganga photo. Lobako betelanga maboko. Kanganga photo. Boum. Bukakingo.
boum toseka moke oyoka banzembo ekoti te oyoka ngo ekoti te moto na nzambe wa banzembo maser eza na basala nzambe ya mboko Congo atako batondisaka bastade atako bayebanaki na mboka na ntango ya kala okotala ye te bolamu ya nzambe tika tobetela bolamu ya nzambe maboko nasengi na peuple de Dieu peuple congolais mutu nyonso azotya orgueil lelo bobimisa foto ya kala toyi mpo bacomédien bato bazanga ntina mboke bane koreconnaitre bango te bato moko eloko te tala kutu mokonzi ya mboka yamba bango bamisusu basilika bayambi bango mpona nini bible ezoloba chaque chose à son temps ntango mokonzi ya mboka yambi bino boyebake bolamu ya nzambe ekitaka te ekiti me tala bato yango oyo bolamu ya nzambe ekiti kipede kilesi bie bango na bango koyokana eza te soki omoni mwasi na mwasi na théâtre bazoswana bazowelana yebaka bango basi bazowela mwasi mibali ti bazoswana bazowela mobali vraiment mama otyanga wapi na mboko te otyanga wapi boloko nyonso esi na sala etikala ndolo boloko basoda je suis prêt tyanga na boloko basoda tyanga na ndolo omoni na otambola boye michopo na kati eza te ekeko pamba otyanga na boloko na kufi histoire eseni esili zwa siko charge bana na ngai na famille na ngai ne bafani nyonso balingaka serviteur de Dieu lite kanda bolamu eleki ebele mama mbula eza likolo prochainement yaka napesa biloko tika nkolo apambola biso voilà kolo apambola bino allez-y comprendre tozalaki na pasteur lite kanda mbula ezo menace mbula ezo noka metobi tosola na ye en tout cas oyo apesi biso bolamu nzambe eleki tellement ebele merci na bato tu bazokolanda émission oyo merci na bato tu bosabone makambo ya malamu ekozala awa makambo ya malamu mpe ebandi tolobaki yango depuis ya 2021 ke no tokokota tokoluka tokotambola tokosuka kaka te yango lelo tobandi déjà na lite kanda babi moto na nzambe boyoki oyo apesi bino ya malamu zwa ya mabe ebwaka parce que esalama kaka bongo merci beaucoup na nsima ya caméra tozalaki na ndeko na biso yula ye moto asali lelo omona biso kitoko boye na bandako na bino poza mwana bato akopesa eloba esuka ekokozanga te libanga ne tombera jamais po soki libangi ekwei makambo nyonso ekweyaka te ekwei vraiment po mosala oyo tozosala eza nango na moto atyela biso salaire aza te c'est ça fo bwaka mwa dédicace c'est ça les amis des pasteurs lité à Kanda world partout dans le monde na pesi bino bambote mais soki tamsi Pablo Kitambala tata pambola yo na bosani te papi bunzi papa français tata pambola kuna na France bon partager vidéo oyo vraiment po nga soki bato bamone longo na mbango bani ko s'abonner voilà na bosani te Onseni Saidi le grand patron le grand producteur na Turquie kuna na Istanbul tata pambola yo Onseni Saidi communauté congolaise ya Dubaï mosali ya nzambe pasteur lité ya Kanda azo quitter mboka dimanche lundi aza déjà na Dubaï bolamu nzambe papa bolamu nzambe ezoleka kaka ebele amen bolamu nzambe ekutanisanga na Olive Lembe Kabila mama ni mama merci maman nzambe apambola yo mama makasi tika bolamu elanda yo ebele maman ndenge yo salaka bolamu pa na biso amen maman oui merci na communauté congolaise ya Dubaï dans quelques jours awa déjà nazokoma wana kola pambola bino nyonso Luseve Kweno na Mputu tata pambola kuna depuis Suède Prince Monzali tata Lopango kola pambola yo Maître Patrick Mpiana kuna na kati États-Unis tata pambola yo na bosani te Elike Christian Kambaji tata pambola yo Mimi Bokechu Michel Bokechu tata pambola yo ya José Mulumba ya Beni ya Barça tata pambola yo ya Willy Musheni plus 243 Koda Mboka tata pambola yo
kola pambola ba onyo so balandi biso ezaloza joueur ezaloza musicien ezaloza politicien oyo lobami ese bimi na sa kwiti Oui, papa. okosala muninga mabe pozwa nini biloko musunga na lobaka bolandaka te nazaka mwana ndenge balobaka mwana ta sumona loboko mokata loboko eza te okoko bota pe bana 10 bango nyonso bakokana te mosusu akozala faux soda mosusu akozala vrai soda C'est ça. nazaka mwana bino Voilà. plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 bolamu ya nzambe elanda bato nyonso. Merci beaucoup, papa Bola Mwanzambe Landa Batunyo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Nzambe ya loposo. Okomaki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain les Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain les Bourgeois. Dieu de la peau. Et Guilain les Bourgeois, pouvoir à l'opposé. Pour vivre, parce que pour ils ont besoin, ils ont place dans mon corps. Pour faire des benda beauté. Olingi benda benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Monante Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bote s'abonner ebele. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision kitoko wele ma vérité. Nkumu Africa TV Bote s'abonner massivement Baye Balingara Serge Bote s'abonner dans Nkumu Africa TV.